Merci na balandi nyonso ya tokomi wapi na lobi epenge Fofana ezalaka bien kolobela JFM service mais lelo nazo lakisa bino mwana mboka JFM service ezalaka bien komona vidéo na ye na poto komona vidéo ya epenge Fofana na Kinshasa tolobela kai epenge Fofana aloba mwana mboka Eliezer aloba mais lelo esengeli ye moko affaire ko loba po ya koloba ezali po ye aza patron te ya nde mwana musala na bino ba patron de banani nde bino bato oyo bozwaka message na ye oyo botindaka koli oyo atindaka mutuka yango lelo mwana mboka JFM service nde tolobaka keno matadi boma ekoma na limité mwana mboka JFM mbote ndewele Fofana boni santé no santé sawa mama bakosi kozwa mukeme sawa yo musala nzamba apesa yo eza agence mais secret na yo ezalaka nini? Donc, en fait, merci. D'abord, on remercie d'abord les clients de JFM Service. Nous avons pas d'agence. Merci. En fait, nous avons pour nous c'est pour la bison tout ça la musala oyo toyo canapé et puis bandeko pe sepela. En fait, pour nous musala ils facilité Fofana. Vraiment ils trop difficile donc ils ont vraiment passé. Atanga j'ai fait un petit peu de comme souper basala musala o ezaba mapasi. En fait na sala que fort na mpousse que ba client ne ba pesa nga biloko na garder biloko na bango bien et comme appelle bien ba zapper biloko na bango pe bien même mape ndenga mituko alaka. Mais eloko kaka na lobaka que tant pe ozo pesa nga koli linga pe okana koli na ona bien avant biso tout ça la pe emballage na biso so bien. Do na roloba yango wana na profiter pe so pona ko koyesa ba client nini musala ngo marchaka bomoni jour oyo babise ya kozwa biloko na bandako eza jour to kota biloko na kata conteneur te parce que na kata conteneur na memara 380 à 400 cartons donc soki na lobika ke to ya kozwa ngo mukolo moko en tout cas ekozala passe soki pe na bina ba client ba kotikela ngo mukolo moko ekisimba te yango moni biso to banda kozwa biloko avant alors les gens ba client mususu ba réclama pa na ngai ke ah mais j'ai fait kolina nga bazoka on a date tel ndeni tisiko et on a eu ça baklia no jour de à cause des jours à départ de to cause à colline par exemple le 1er octobre même en ce le 10 ou bien le 14 octobre donc biso to compter à partir jour oyo maswa elongwe et no jour to cause à colline de on moni batumso ba moi bloqué umeli donc c'est ça et en plus de ça sous moi temps ba maswa on a direct on est ça la 2 semaines on a ezara passe pour na hotel on a 4 parce que d'abord après 2 mois aye sous que vous avez 3 mois alors on te tira maswa oyo umela moi muke ça la transit nango na Pointe Noire maswa au temps nango bien comme na Pointe Noire mais au moins na Pointe Noire et kota matadi nde ezora tangwana au moins na maswa c'est nango 2 semaines comme na Pointe Noire mais na Pointe Noire pour longwa et ya matadi ko ça fait sous 2 semaines on peut nazo senga suna ba konza mboka biso to aba opérateur économique biso to ça la ke biloko elongwa libanda et ya parce que les lopements musala comme passe na Congo et ça d'abord moi passi mais bandeko mingi pe ya poto ya libanda bazo penga kosala ba boutique na bango bazo sala ba mini entreprise na bango oyo ezo senga ke faut pas pesa biso ba marchandise na bango to mema po ya awawa alors gouvernement pe par rapport ya ba contrat au bango ba signa ba société maritime dame ya ko edara biso na transbordement ya Pointe Noire Matadi de conteneur et comme on et la po ya Matadi comme on a ba client ba ni ko benga soit disant que bloqué umeli mais en fait ils ont la volonté na ngate donc c'est ça on a mboka JFM service koyo kayo parmi même marambo tango mokonzi mboka comme président de la République Azui Mokano à travers le conseil des ministres balobi que non mambo etali ba port privé moi je pense que même yo posa victime ya port privé celui là que non besoin de même na port à l'état aye bakandei na ko traiter banana ils ont la papa ils ont la ndenge ozaka chaque fois sur atamo erreur salami to retard et lo aliboso au s'excusaka likanisi wana kokanga ba port privé yo posa d'accord bon en fait on est dans ma politique na kokota pesa mingi te mais il que pe au moni ba port privé on a pe bazan matériel non on a kati Fofana vous comprendre donc to senga pe l'état ameka ko sala effort ya ko équiper ba port na biso moko parce que ba armateur wana ba hauta la pe place au ba kita maloko na bango pour eumela te pour a décharger azonga alors tandis que tant on y a par exemple ba port na biso ba manque matériel ali wana pe na uta mai na monoko te
na baport na biso moko ya leta bamanka matériel ya ali kasi yango wana rapport à privé bablo wana ali mutu moko abenganga parti Angleterre kabike non yo okoyeba bango babi a partir ya Pointe Noire eza na bato basalaka marketing parti ya Pointe Noire basala marketing eke non bacontener etelema na matadi etelema na boma te parce que baport privé baeloko ya liboso basali basorganize mieux que port à l'état. Mais c'est ça, mais on a un marché, non? En fait, pour un rapport, ça peut un rapport à l'État. Tout ça, on a un rapport à l'État. On est tous fiers de yango. Mais il que on peut faire ça, il faut un management. On a une agence qui est fermée. L'agence est belée, on peut faire ça l'effort, on peut faire ça client, comme on a fait dans ça l'effort. Mais pas na biso vraiment na mona qui je m'excuse pour na loba na mona émission mon pe ndeko bosolo akina na matage ala kisa port na biso matériel réalité fofana tout osenga bakonzi batia matériel na port na tra na ba port na biso moko privé pour ba port wana pe so ekatana mais tant que siko ba port wana eza ba matériel ba port na biso moko privé eza matériel te ngai na otiate conteneur pona baba memango na port na biso be na port privé nga na tie la société on a musala na epa na nga contrat na biso akomisanga be ko na matadi ye azaba management na ya ko sala de façon que akita on a port privé ou bete na port na biso mais tili ke mboka na biso ba s'organiser ba loka ba intérêt ba tila biso et puis nazo senga sous vraiment mukonza mboka ya mwana mikili biso le to le la partout que douane cher transport cher ba me ko sunga biso na port oya au profond na banana parce que ce port na biso comme na banana course na biso pe ko futa mbongo ma comme moins cher parce que biso to futa deux fois donc ba masona so comme na mer et si faut kota susu e balé na biso mke ko ya matage nyonso wana za mbongo alors so le to zi port na biso na banana et puis bilo wana se kozala un peu résolu quoi. Merci mon mboka JFM service yondo zwali kanisi ya ko sala agence. Mais tant que vous avez un phénomène la die sobe au lelo tant que vous avez un la die sobe aye à l'objet que non JFM service agence pas comme les autres Amos Lubaki mon amboka la die sobe à l'objet batata ba maman bandiku naza urubana ba Congolais nyoso tout oy bazali partout dans le monde entier bouya déjà JFM service oy biso turubaki bana ya Dubai na yibisaki bino a partir ya Dubai okutsa iloko na yo oye kutwala ngope awa na kati ya Congo démocratique mais mingi bakanisa rukula bakoy kubebisa répétition na biso ya JFM service mais JFM service ilakisi bango bakukoka biso te awa tuza wapi na Kisasa te yango bino boyoka biloko euti wapi euti Dubai te ekomi deja na Kisasa bana nyonso to ya Dubai boyeba yango biso tuzali ndenge moko te na bango JFM service l'agence pas comme les autres biso koruya uti biloko na yo biso moko tuzwi yango en charge yo ntango koya kaka biloko na yo ekomi uye kofuta ozwi biloko na yo okufutela wapi eza place ya kubunga te awa na 13e rue industrielle na coin JFM service izali wana kuimisa bandeko na bino biloko si ekomi biloko yango bino mozomona eza kokita au premier conteneur ya biso JFM service tuti a partir ya Dubai mpona bato bazwa na Kisasa bandiku nasangi na bino bokoki kotuna esika nini na Dubai tukoki kotia biloko na biso ezali kaka na agence assure ezali JFM service buta banimero na biso ya Dubai yango oyo ya WhatsApp soki ubengi kaka oye utie biloko na yo JFM service agence de confiance agence assure agence pas comme les autres bandiku nayebisi bino esika mosusu te meme nga moko na uta Dubai na ya na JFM service na conteneur na koma te na koma te na koma yango bina boyongala yango bina boyongala tango yoki balobi ke non agence pas comme les autres eloko nini esengeli obakisa to olongola. Oui, en fait, mosala nyonso vraiment critique ezanga te ngana ndima critique mais ba client pe boza pe la manière ya kosala nga critique wana eza te kobenga nga okobangela nga okoloba n'importe quoi oui sala nga critique papa tala boy soki lelo la dit parce que à mon réalité ba gens musu pe ke soki ba memi biloko
ceux qui par exemple paraprise epanzani bafuta te mais nga na futaka ceux qui delo ba memi télévision epanzani nga na futaka donc différence nanga yango wana bato bamesai na oyo na poto France, Belgique, Allemagne, Hollande, Suisse mais lelo okoti na Dubaï ntango s'installer ozwaka mwa kokoso na ntango ya Covid mais ntango yo moko otelemi tomoni 2 conteneurs euti Dubaï na bato mosusu oyo bakoprofite kotala yo kodécouvrir yo moko mona mboka JFM lelo bo bato bakomi komituna JFM yango aza nani ono Abeliezer alobela ye Epenge Fofana alobela ye Ladi Esobe alobela ye so bato bakoprofite koyoka yo mpo nazotika yo parce que oza na makambo ebele ya osala nini okoki koloba na bato baza na Dubaï même ta bazoluka yo na Turquie baoluka yo na Canada baoluka yo na Italie. Oui, merci. Vraiment, à Dubaï, les clients sont à Kinshasa. Vraiment, à Dubaï. Vraiment, merci. On a d'abord confiance dans le premier conteneur à Dubaï, le deuxième conteneur à Dubaï. Maintenant, nous avons le troisième conteneur à Dubaï. Donc, bar 3 à Dubaï. Vraiment, nous avons besoin de Kin. Au pays, nous avons temps comme à Dubaï, nous avons besoin de la car, de la nini, nous avons besoin. Si vous avez besoin de numéro, nous avons fait un service à Dubaï. Pour servir yo yango moina sala ki pe promotion que soko zo commander bloc pa na biso beso ngo kene Dubaï biso to kozula au visa soko sali ba chana yo et que biso to offrita on agence à JFM après to kozongi sala mbonga visa on a donc to memi yo na Dubaï ya ofele on a za promotion na sala ki et puis tout cas pour na Dubaï soko ko sala ba chana on pesa même pas $1 donc on pesa biso ka bloc na yo biso to tient on a conteneur to frité yango et comme ti na dépôt na biso na 13e mairie limité oyo ko za bloc na yo après au futi biso. Donc wana ezaka ka ba c'est tango yo ke Dubaï au s'installer pour avoir fongola ja seulement ko s'installer kada bo utiliser terrain na lingi obandela mama lo basuka yo lobi différence na ona ba patron ya ba agence nyonso ya Dubaï ndenge na yoki ça dit soki moto asombi marchandise na ye eza peut-être ya $10,000 yo okofutisa ye mbongo na Dubaï te susi na ya liboso okozwa marchandise okomisa yango na limité na entrepôt na yo moto tango obengi to ya kopana conteneur ekomi nde aye kofuta mbongo na yo. Oui, c'est comme ça. Risque wana ozo yango pourquoi? Non, bon en fait, ils appellent ba commerçants sur bazar ba magasin na bango à Kinshasa. Akangi par exemple $10,000 na ye, $30,000 na ye, fallait qu'ils nous ça l'achat et que to ya longo sur mbongo à transport, peut-être ma achat na yo diminuer. Et on se na pesa ki bango avantage. Faciliter bango tâche wana. Oui, a sombi na tiki, ya zongi na ekine. L'État a zoté qu'à Massoya à Dubaï, ça a 45 jours. L'État 45 jours, on a Massoya, il y a zoté qu'à magasin et puis à Gozambon, à Koufouta Bisso après. Donc vraiment, on a des avantages. Et puis ceux qui peuvent oyer, au Lingo, il y a Dubaï, Bisso, au Bengi Bisso, tu as au visa. On peut s'embonner un visa sur $120. Mais ceux qui ont sali Bachana, si au Tiki bloc au Pana Bisso, à l'étozung, c'est le bon. Nous faisons un avantage. Si Dubaï fait un bon ami, parce que les lots, ça fait que non. Ba jeune garçon ba biso nde toza bosi muta komi na mwa posa kangisi mwa mbongo na soka lingi tunda asomba mutuka na ye na tamu kuse nini oyi koloba na bato bakoyoka message oyo baza na bamituka na bango biso basombi na Dubaï mazoluka penda agence ya sérieux agence ezo faciliter bakilia boye parce que au lieu ayoka peut-être travailleur mais na mitu bazolanda JFM service oyo Epenge Fofana lobelaka Masolona député honorable Eliezer alobelaka Ladi Esobe alobelaka yo moko sko o se charger otala pena caméra message na Dubaï message na Europe pe oyo ngai na tuniete pour TV zango. Ouais, merci. Pour na Dubaï, mutu nyonso peut-être somaki mutu kaneza na kati ya Dubaï ba numéro na biso ba afficher benga JFM service na biso mbime ali kuna oyo totika kuna pona osaba ba démarche wana tokozwa mutuka no na bonne et digne forme et puis eyeti awa na Kinshasa. Donc c'est ça pour na bato Europe et puis na Dubaï surtout ka mituka te za la caro et loko nyonso on a besoin na Dubaï et ça ba motopompe nyonso za on a besoin Dubaï besoin na ngoto kosombela on eroya awa pour Europe vraiment ba Europe tout na message na bino boye bien on eza mboka nga avandaka musala na ka ndenge zalaka ba critique na bino pe nazoyoka nazo bunda pe pona bonza parce que musala ngo volonté na ngai eza ndenge bato misala bazali te bakaba mike pe ezanga te partout eza na bandako eza na ba société nyonso vraiment ka ndenge confiance bopesa nga yango pe nazongela bino
Donc na minute c'est la barre 61 et tout bima barre 61 et comme les 31 je crois. Et puis le début il y a déjà vendredi, lundi to bandi douane il y a barre 61. Donc dans 5 jours ekobima et puis vous avez on a bino. Donc pour le moment nous allons charger barre 62 ans là, nous allons charger barre 63. Alors nous avons sous na bateau au bateau préparer bloc na bango ya décembre. Vraiment tous a une difficulté à bateau pour comme na moment précis. Donc on a bandit déjà campagne il y a décembre, nous sommes bloc on est à décembre déjà au pesa biso parce que tu clôturer décembre le 25 octobre pour nous recharger na début novembre pour elongwa et comme na début décembre parce que si on a bien un retard donc il y a au coma après ba fête parce que ba maswana zo bena biso na Pointe Noire vraiment message na zaki nango yangwana et puis nazo tia sous express mo comme na JFM service chaque vendredi na Europe départ y avion yali pour eya awawa na Kinshasa chaque samedi awa na Kinshasa ozana fumbwa na yo ozana mwa nzombo na yo ozana mwa eloko na yo moko sauf produit nyonso eza na hydroquinone wana nga na komema te mais oyo eza na hydroquinone te chaque samedi awa na Kinshasa départ ya avion et bandit donc nayaki awa mpona kobonisa mpe makambo ya mike oyo ezali kocomplike biso mpona fret aérien donc fret aérien na biso ekomi vraiment régulièrement chaque vendredi na Europe chaque samedi awa na Kinshasa vraiment message nazalaki nango yango wana eza JFM service ndeko na bino botia maboko parce que d'ici là pe nzambe kosunga biso to créer sous eloko mona kati ya Kinshasa oyo bato mosusu mpe bakosepa nango ekosenga mpe tolongola mwa ndambo ya chômage na projet oyo toza nango mpo toinstalle société mosusu awa en dehors ya fret maritime na fret aérien merci ezalaki JFM service et puis na koremercier mingi ndeko Fofana oyo amipesaka vraiment corps et âme mpona mema mutuka na oui mpona lobango tokolakwa lokuta ye moko baservice nini ngai na ndima mpona sala oyebi yo bomaka moto donc c'est ça na koremercier toute équipe ya tokomi wapi epuis surtout ndeko Eliezer oyo ntango azalaki député te azalaki na ngai JFM service lelo mpe akomi député azalaka na ngai JFM service eza mpe na bato mosusu mpe ozomona ntango azalaki nanu na politike te azala kosepela na yo ntango akomi na politique azwi orgueil na ye ya veste atie abandi konéglige mais vraiment nasepelaka toujours ngai nayaka mpe ndeko Eliezer sans audience et puis azomema biso na ndenge kaka ye aza komema biso vraiment merci message mosusu nazosenga su na gouvernement oyo eza mboka bokonzi oyo eza ya bana poto président aza mwana poto bacha ezosalama mpe na compte ya présidence na bamboka libanda oleke bopesaka baétranger bamarché wana bamemaka bacontener bacha ya mboka nga JFM service nazosenga na mokonzi ya mboka eza nga JFM service nga na mwana bundes donc de façon ke soki bacha ya gouvernement yali bamarché yali ya gouvernement bapesa biso bacongolais tomema yango mpe mpo tocontribue na kati ya mboka oyo donc eloko nazosenga mingi yango wana baoyo bazalaka pembeni na mokonzi nga mpe naka lokola bino mwana mikili me nga naponi branche na nga ya komemaka biloko bakare na bino bacha ya biloko ezoya na mboka bopesa agence na nga mpo tomema yango a tocontribue na kati ya mboka oyo vraiment message nazalaki nango yango wana napesa équipe na nyonso ya JFM service mbote Jean Fils na Dubaï oyo aza mwana na nga liboso akomi représentant na nga kuna et puis équipe na nga na Allemagne Albert ali wana Venoya ali wana Yves ali wana et puis bandeko na nga mosusu na France baali Serge ali partout au JFM ali awa na Kinshasa responsable ya JFM M. Dadi ali Bagi Bazali Bagaël Bali donc merci message nazalaki nango yango wana merci ezalaka nde boye ezalaka bien comme na JFM na France na Belgique na Allemagne po ezalaka soki na bengi ezala na koma na biro lelo nazweli bino ye en show parce que ntango nalobaki no moto esengeli amemelanga mutuka JFM service mais ce n'est pas dit que non amema yango fele akondima kosala perte mais afuta ata leta bataxe na ye mais po epenge Fofana lelo nazala bien sika kobengangaka toujours petit te osoki meme nakufi ekoma wa parti politique ya bokufi nsima me boyeka na drapeau botie likolo ya cercueil non ezalaka bien kobenga epenge Fofana petit frère ntango aza en vie omitungisama mpona aévolue komitungisa mpona die makesela mais eza bien kolobaka petit na ngai mais petit na ngai efota mpe tozokola lelo mpe epenge Fofana suki ya pembe en même temps ntango mwana mbokili eza alobaki keno kobala bobandi kotelemela ngai na banzela ozobala te mpona nini toza baafricain
kobala eza nango mabe te me ngai nakosepela moto aye na feti na ngai te bajifm service akozala na esengo peti na ngai azobala me lobi abeti tour na pale mai ya omela eza te to kiti ya ofani eza te akwa na bala libala jifm service alobi oyo eza na kati na ye me sentiment eza ke amibengaka patron te patron nde bino bakilia na ye yango omoni aza mowumbu aza na service ye na mwasi na bana mobali malamu abalaka mwasi malamu yango mpe mwasi akompanyaka vision na ye yango ngai nakobala na sentiment ya bato te fo nabala mwasi oyo akorépondre na bakritere oyo ngai ndenge nazotambola nazalaka lokoso te nazala bisengasenga te nakangaka nzala boso nabali mwasi oyo akangaka nzala te yango omoni mwana mboka jfm azwi mwana na ye ya liboso à travers buzoba oyo esalama na Dubai atindi mwana na ye Jean Fils oyo aza représentant na biso na Dubai oyo soki okomi okozala desi te okoyoka soni te lolenge papa na ye azalaka mpona kolinga toloba ke nabengaki Jean Fils azoyamba telefone te lelo mwana mboka JFM alobi mosala na nga eza koakompanye ye bongo ladi esobe alobi nde batata bamama bandiku naza koluba na bakongole nyonso tu oyo bazali partout na monde entier buyeba deja JFM service oyo biso tolobaki bana ya Dubai nayebisaki bino a partir ya Dubai okutisa eloko na yo oye kutwala yango mpe awa na kati ya Congo démocratique me mingi bakanisaki likola bakoki kobebisa répétition na biso ya JFM service mais JFM service elakisi bango bakokoka biso te awa tuza wapi na Kisasa te biloko euti wapi euti Dubai te ekomi deja na Kisasa bana nyonso to ya Dubai boyeba yango biso tuzali ndenge moko te na bango JFM service l'agence pas comme les autres biso koruya uti biloko na yo biso moko tuzwi yango en charge yo ntango koya kaka biloko na yo ekomi uye kofuta ozwi biloko na yo okufutela wapi eza place ya kobunga te awa na 13e rue industrielle na coin JFM service ezali wana kuyebisa bandeko na bino biloko si ekomi biloko yango bino mokozamona eza kokita au premier conteneur ya biso oyo JFM service tuti a partir ya Dubai mpona bato bazwa na Kisasa bandiku nasangi na bino bokoki kotuna esika nini na Dubai tukoki kotia biloko na biso ezali kaka na agence assure ezali JFM service kuta banimero na biso ya Dubai yango oyo ya WhatsApp soki ubengi kaka oye utie biloko na yo JFM service agence de confiance agence assure agence pas comme les autres bandiku nayebisi bino esika mosusu te meme nga moko nauta Dubai naya na JFM service na conteneur nakoma te nakoma yango bina boyokaka JFM service agence pas comme les autres. Merci na ba représentant na nyonso équipe na nyonso basalaka musa. Merci ezalaki mwana mboka JFM service lolenga azalaka na poto ntango aza na Kinshasa esengeli alobi bino moko bojuge inshallah.